Et ça va toujours travail beaucoup d'excellence au biso monda école de Luka to sala de manière que to pesa estebolabilo bandeko o pesa biso confiance dans fidélité à moto bandeko pesa d'abord moto ko Kinshasa moto ko Brazzaville partout bisika o bozomi pela bandeko ba diaspora de manière que kinya pe ya kolole su ezala o mabota mabino. Avant de faire la édition de biso ya mokolelo bonjour comment est-ce que la grande ligne est composée boyo baké. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi dénoncé l'hypocrisie occidentale pour la coopération République démocratique du Congo, Chine, Russie, Bokolanda, élément. Gouverneur militaire Nord Kivu, a aussi combattu Sambonda, il y a bilan battu, il y a beaucoup de blessés, il y a bombe, il y a terroriste, L23 Rwandais, il y a beaucoup Kuna, na Goma, beaucoup d'éléments. Bourgmestre Indien, Molamboka, Papi Mbumbangalema, seul bourgmestre a dit que c'est la fierté pour la ville province, il y a Kinshasa. Moteli susupona bike bozali ebele botala ndenge to fongoli édition na biso ya mokolelo na élément ola uti ko sabina ba sommaire boye ba que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a uti ko dénoncer hypocrisie ba occidentaux et étali coopération entre République démocratique du Congo Chine pe la Russie kutu akomisi mboka na mibale Russie na Chine ndenge bazo ko tabusa masolo kitoko entre République démocratique du Congo donc eso salema avec impact na idéologie tolanda élément ola boke binyoso. On a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Mais est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va la leur refuser? Il n'y a pas de raison. Pour moi, le plus important, c'est de réajuster le point de vue, la manière d'aborder la coopération, les partenariats, ne plus nous considérer comme des sous-hommes, mais nous regarder comme de vrais partenaires avec qui on peut faire affaire positive, constructive, et non pas toujours comme de dominer à dominant. Hein, donc, mais Monsieur le Président, ça, si c'est reconsidéré, je crois que ça peut changer les choses. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons. Qui est frustrante en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous occidentaux actuellement selon vous? Mais bien sûr, on ne comprend pas très bien les réalités africaines. Et c'est vraiment dommage parce que moi j'ai toujours dit que l'Europe par exemple c'est le meilleur partenaire de l'Afrique par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes deux continents qui sont très proches. Mais c'est étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures. Mais comment, pardon, Monsieur le Président, comment on ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme. Kakana interview wana bondi belanga que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec Simonda qui ba téléphone o ezali ko sema mikolo o ezala kati nango makila ba congolais tous éléments avec impact na idéologie. Sûrement un téléphone Apple. Ça veut dire que dans l'iPhone que nous possédons, il y a du sang des victimes congolaises. Et ça, vous en êtes sûr? Certains. C'est documenté, mais enfin, pour Apple, moi je vous est-ce parle que les pas gens d'Apple sont conscients de cela? Documenté. Les gens d'Apple sont conscients de cela? Les gens d'Apple, mais maintenant, ce sont les enquêtes qui le démontreront. Mais les gens d'Apple disent, eux, ils achètent des produits propres. Or, nous savons qu'au Rwanda, il n'y a même pas 1 gramme des minerais 3T, les plus prisés, là, qui sont destinés justement à la fabrication de ces technologies-là. Bon, donc, ça veut dire que ces minerais proviennent de quelque part. Et aujourd'hui, il est avéré que c'est
de la RDC qu'ils proviennent. Ils arrivent au Rwanda, il y a des ONG qui sont complices avec le régime rwandais, qui commencent simplement la vérification sur le lieu d'entreposage, et non pas le lieu d'origine de ces produits. C'est-à-dire les mines congolaises, dans lesquelles on accède après avoir violenté, massacré des Congolais. Tout ce que le président c'est le chef de l'État, mon mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a selon la diaspora congolaise à Belgique, qui est occasion pour la mokozi mboka, et à remercier Bango Ndenge, voter qui est dans l'élection le 20 décembre 2023. Mwana ya Congo bondi melanga ike na mosika ya mabele na bango oyo babotama ba Congolais oyo baza ko vivre na Belgique baloka ki pasi makasi ya ba mabe oyo ba terroriste bauti kosala mokolo ya vendredi na tongo na kaya ba réfugié ya Mugunga kuna na Goma. Vendredi boko ya mabe ya makasi oyo pe ezalaki date oyo mokozi ya mboka aponaki po asangisa bolingo entre ye na ba diaspora congolaise. Na masolo na bango le chef de l'État a la kisaki bango détermination oyo azanango ya ko défendre intégrité du territoire ya mboka ti tokozala balongi. Ce que fait le Rwanda dans notre pays, c'est une guerre économique qui évidemment profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux, ceux-là, et c'est ce qui nous détermine à combattre ce mal, et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il fasse. Nenge Mokope à Paris, le président de la République, Mwana Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a félicité qui ba concitoyens ya Bruxelles ndenge bazalaka toujours pédenaé depuis ba bandana opposition pe ndenge ba uti kolakisa confiance oyo basala ngo pona ye ya ko voter ye na ba urne na ba élection le 20 décembre 2023. Pour le deuxième mandat oyo mokozi ya mboka azala souci ya kopesa ba réponse na ba principale préoccupation ya ba congolais. Alakisa ki bango si axe prioritaire oyo azala ngo po na kosala ba action na seka oyo. Que j'ai pris au moment d'aller aux élections de 2023, de décembre 2023, du 20 décembre d'ailleurs, et engagement que vous avez adopté, accepté en me faisant confiance, en me renouvelant votre confiance. Je vous remercie et je vous dis vraiment ma détermination à vouloir aboutir à des succès dans chaque engagement. J'espère que dans 5 ans, j'aurai l'occasion de venir ici encore vous présenter cette fois-là le bilan de ces 6 engagements. Bondi Melangaike, nyonso elekalaki kitoko avec impact na idéologie. Yango pe biso, to betisi kaka monda. Monda Ekolo Agency ezali centre moga ba reportage professionnel pour la kosunga bande konyo surtout oyo bazala ba reportage de kolo ya ba mariage ya ba anniversaire ya ba politique ya ba église ya ndenge na ndenge pesa conteste bango ba kosala musala moko avec beaucoup de professionnalisme. Bana Congo Kinshasa, Bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda Ekolo Agency epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda Ekolo Agency ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda Ekolo Agency nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube.
olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Direction Nord Kivu ndenge kaka boyebi na Mugunga kuna na Goma bateroriste bauti kobaka bombe pe babomi batu ebele atuka gouverneur militaire abetelengo monda pe apesi bilan ya ba masolo esalama kuna avec impact na idéologie po esali passe na maotozwa popo recueil oyo. Le pays est agressé par les terroristes et le terrorisme a comme pilier principal c'est la terreur. Et comme d'habitude dans les actions des terroristes, les Rwandais et leur supplétif M23 hier ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mugunga. C'est déplorable, c'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons les bilans que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant nous avons 14 morts et 35 blessés. Et en grand nombre ce sont les enfants et les femmes. Ce que nous disons, ces innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour fuir la rébellion et venir se réfugier dans les milieux sécurisés? C'est déplorable et nous condamnons fermement ces actions barbares qu'on mène sur les populations innocentes. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quel remède face à cette barbarie. Et je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations se fassent. Et la réponse idéale pour moi pourrait venir de ceux qui commandent les opérations. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames que nous sommes en train de passer. Tozonga la ville province ya Kinshasa na conseil des ministres euti koleka mokolo ya vendredi bondi belanga ke gouvernement azana estengotra euti ko salema na Goma na kamba déplacé pe akani ko répondre d'une manière à autre la mikolo ezali koya. Incidents malheureux qui se sont produits dans la ville de Goma aujourd'hui et plus précisément dans un camp de déplacés. Le gouvernement de la République, au cours du Conseil des ministres de ce jour, a gardé d'abord une minute de silence en mémoire des victimes qui se comptent. Entre autres, il y a des enfants qui sont tués, il y a des femmes, mais aussi des hommes. Le gouvernement de la République tient à dénoncer cette pratique des terroristes d'IM23 qui n'ont des cibles ces derniers temps que des camps de réfugiés, donc des objectifs civils qui n'ont rien à voir avec des cibles militaires. Nous, en tant que gouvernement, nous allons dans les prochains jours saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ces faits, cette violation flagrante des droits humanitaires, parce que la guerre a des règles et que ces forces négatives dirigés par les Rwandais se mettent à tuer nos personnes civiles. Donc nous allons porter cette affaire devant les instances internationales compétentes. Mais aussi, le gouvernement de la République se prépare à une riposte proportionnelle à cet acte de provocation, énième acte de provocation du Rwanda, qui a choisi de terroriser la population civile alors que celle-ci ne veut que la paix. Nous demandons à nos populations de garder l'air calme. L'objectif ici visé par l'ennemi, c'est de démoraliser la population, la pousser à la révolte, mais nous allons bientôt faire une riposte proportionnelle à cet acte de provocation.
totikali kaka on la ville province ya Kinshasa na misala kitoko esengeli ba bourgmestre basala bondi belanga ke soki bakotanga parmi les 24 bourgmestres en tout cas bondi belanga ke ozali les seuls bourgmestres ozali homme du terrain zali bongo mwana mboka Papi Mbumba Ngalema ozali ko lutter contre environnement sécurité pe bolingo ya population njili ezala kitoko avec impact la idéologie to kena ko surprendre à plein travaux bon dans élément aussi Benjamin Kilunga. Neko ya Congo dimela ngai ke soki bakotanga na 24 bourgmestre oyo ya ville province ya Kinshasa koluka koeba nani vraiment aboya bureau alinga vraiment terrain asalaka musala avec impact na idéologie bon dimela ngai ke moto ya yambo ekozala bongo mwana mboka Papi Mbumba Ngalema oyo azali bourgmestre ya commune ya Njili. Bondi melanga ke alala kate 24 heures sur 24 heures azalaka na terrain po na koluka kosala amélioration na masolo o etali sécurité environnement nyonso ya malamu ponjili ezala kitoko botala ndenge to ko surprendre ye moko au four et au moulin po na kosala assainissement kitoko pe a lancé message de manière que bana njili ba e bandenge ko tambwisa ba kitoko kakaya kande beaucoup tinga na osala Moussala Salongo ezali devoir et obligation nanga étant que bourgmestre n'a supervisé Moussala et assainissement na commune nanga ya Njili, raison pour laquelle on est entouré na brigade. Nous sommes en train de travailler à ce qui concerne l'assainissement. Et nous avons sensibilisé ma maman Njili, et ma maman partout dans la commune voisine, où nous avons transformé boulevard dans marché pirate. Il est strictement interdit. Il faut comprendre que les gens pour na biso et pour la commune na biso. Donc les lois de tout ça la salongo awa, to limite tout mon ba maman bas zonga liswa pour na oteka. Les alliés d'instruction à l'autorité, il faut tout mettre en application. Oyo tokuta na kati ya marché pirate tokangaye na biloko na epé ya kofuta amende ya makasi. Donc il est strictement interdit pe nazo sensibiliser population giloise na o etali Salongo parce que Salongo yango de bolamu na biso. Salongo eza pona commune na biso. Salongo eza pona ba santé na biso. Toko vivre dans un environnement ya salité te comme mbeleso maladie ebele. Et puis biso commune ya Njili toza commune miroir ya Tchango. Donc ils ont senga que tozalaka tango nyonso na kati ya assainissement pe ya Salongo. Yango message na ko pesa mwana na etala assainissement pe na etali ba nuisance sonore. Dazo ko lancer message na ba tenancier ya ba bar pe ya ba pasteur ya ba église. Que semaine prochaine nazo kita na terrain ngai moko na brigade pour na contrôle na etali ba nuisance sonore na ba bar et na ba église. Il est strictement interdit au bêta musique ya makasi pe ko tia makele le to ko déranger ba voisin na ba makele ya ba musique. Semaine prochaine na ko superviser personnellement makambo etali ba nuisance sonore na kati ya commune Njili. Baolo bana na caméra masolo ke to se sorti kandeko kaka na moi ba effort personnel ya commune ndo mona to sala ba biloko soki to zaki na ba moyens mais évacuation ça va chaque week-end faute de moyens donc to regrouper boé et puis to banda ko bamba pour que to meka ko évacuer ya boé en tout cas to kosenga et ça la zouate et puis ba beaucoup ba misusu bo ambote ba papo Kinshasa engenga pense que ba objectif ya mwana mboka Daniel Bumba gouverneur ya sika ezali ke Kinshasa engenga ekoma kitoko pe mwana mboka Papi Mbumba Ngalema azali parmi ba oyo esengali a travailler na yepo Kinshasa engenga kitoko yango biso to fulie kaka moka kosa pe to betisi kaka mbonda. Fondation Jonathan Sango Bazali vraiment ba champion de masoro au état social bon libelanga qui avec 500 fois congolais pas masoro ali contribuer par jour kuna avec FGS devise et ko permettre que na fin de l'année yona libota lobo se pela qui top quand ça élément au signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo papa mama elege
tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ye ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu ba fetaki kitoko mvula oyo euti kosila asina sepe ndenge tozi biloko mbongo biso topesaki na biloko tozi eza ndenge moko te po biloko tozi eleki na mbongo oyo biso sali ni topesaki ça on a lancé bango bamoni eda bamona ngoza lokuta na sengi pe bele baya vraiment to sangana ko balobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sangu ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani tozongeli tukuli na partie est ya mboka na nord Kivu boyeba ke collectif ya ba députés nationaux en tout cas bazana kanda mabe ndenge ba M23 ba Rwandais ba wuti kobwaka bombe po ebomi batu ebele kuna. Nous, députés nationaux élus du Nord Kivu, réunis en urgence à ce jour, condamnons avec la toute dernière énergie ces actes cruels et lâches qui ont visé les populations civiles non engagées dans les hostilités et présentons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes et à la nation congolaise en général. Nous tenons à rappeler au Rwanda et au président Paul Kagame que ces actes criminels, qui rappellent d'ailleurs les bombardements des cas des réfugiés il y a 28 ans à Mukunga, ne resteront pas impunis. Ce sont des crimes imprescriptibles. Révoltés par ces ignobles crimes répétitifs commis par cette coalition terroriste, nous recommandons urgemment ce qui suit. Au gouvernement de la République démocratique du Congo de mobiliser tous les moyens nécessaires pour reconquérir les zones occupées par les agresseurs, de renforcer la sécurité autour et dans les camps de déplacés, de prendre des dispositions utiles pour assurer les funérailles dignes de nos compatriotes tués et la prise en charge adéquate des personnes blessées, de mobiliser la communauté internationale pour condamner sans embâche et sans réserve les attitudes criminelles du gouvernement rwandais. Totikali kaka kuna na niveau ya Goma boyeba ke 8 militaires FARDC baza condamné à mort po bakima ki devant ba ennemi bazana ki boko 11 donc ba officier supérieur subalterne pe ba soldat ya molongo militaire public aza condamné bango pe bref donc 8 baza condamné à mort aux éléments avec impact na idéologie pour permettre que ceux qui ozali militaire au sala musalo na kimia pe na bokie binyoso. Mwana Congo, bondi melangaike, baza bongo na nombre, il y a 11 prévenus donc na kati na bango, au komona, ba officier supérieur,
officier subalterne na basoda ya molongo ya FRDC. Baza kolandela bango na ministère public IP batindi bango déjà na auditorat militaire ya Nord Kivu po na ba infraction ya lâcheté donc kokima liboso ya monguna. Bondi melanga ike basambisaki bango depuis mokolo ya vendredi na Goma. Après examen ya ba dossier na bango, cour militaire après cette décision na yepo na 11 prévenus wanda a décidé kotika kaka 3 personnes parmi 11. Misato wana cour militaire a blanchir bango pe 8 baza condamné na décision oyo cour abimisaki eza bongo ya peine de mort. Conséquence de ce chef à la peine de mort. En application de l'article 7 du Code pénal militaire, en concours de plusieurs infractions, condamne les prévenus Mouchengezi Chamamba Patient et Paluku Dunia Gabriel à une seule peine, la plus forte, soit la peine de mort. Population Nord Kivu a sepela ki makasi la décision wana. Comment l'endenge appareil judiciaire a commis qu'on sanctionne basoda oyo batako kima na ligne de front contre les terroristes F23 na Rwandais. Nous saluons d'abord le fait que il y a certains des officiers qui viennent d'être relâchés, d'autant plus que leurs conseils ont présenté effectivement un certain nombre d'arguments jugés fondés par la Cour, mais nous trouvons aussi quand même très lourde la décision prise par la Cour à l'égard de certains. À suivre les procès, on a compris que pour certains, effectivement, ces replis stratégiques serait justifié d'une autre manière. Yakoba ezake situation sécuritaire de mopanzi wana ezaka kitoko côté et surtout que ba terroristes ba utaki koboka bombe na cas de déplacer kuna na Goma. En tout cas masolo oyo to beteli yango kaka mbonda. Les amis de Kikongo akana mukuse en tout cas bazako préparer événement moko munene oyo kozala bongo le 17 mai 2024 ya kuna na mission Kikongo kukonda vibe na élément au passé qui kozala événement moko oyo ko marquer le deuxième anniversaire na bango. Il faut avant plus que le 17 c'est très sérieux. Il faut na bana déjà préparatif pour na Kikongo. Ndeko ya Congo boye bake ekoinda mabe avec impact na idéologie. Bokolo ya le 17 mai 2024 na mission Kikongo kukonda vibe oyo eza na territoire ya Bagata la province ya Kwilu. Bondi melanga ike basangani pe babimisi structure moko kitoko na kombo ya les amis de Kikongo. Nango il faut boye bake deuxième anniversaire oyo bakani ko fete yango na mabele wana avec impact na idéologie. Bino moko oyo kambonda oyo ndenge nini ebetami kitoko. La réunion à l'élève qui pona kozwa ba décision on a descente na biso puisque ça presque dernière réunion on a descente na biso Kikongo. Yango toaki kosisa ba makambo nyonso tokoki kobongisa on a descente na biso. Kikongo ezali neti base pépinière pour na biso bato nyonso tout na kati ya Congo même na monde entier. Bana nyonso ya Kikongo oyo nyonso ya atanga na Kikongo asala na Kikongo to pe oyo ayebi Kikongo tozo rassurer bino que les 17 makambo nyonso eza ya malamu. Ah oui, yo moto oyo oyebike otanga kuna obotama tope oleka kuna ngonga yango ekoki oluka kosangana na bandeko po kombo na yo pe ekota na cadre de développement ya mission Kikongo kukonda ver. Boyebake ba préparatif ya masolo ya le 17 mai eza koleka kitoko mingi soki olingi ozwa bango benga bango kaka na ba numéro oyo ozali komona pe okozwa bango mobimba. Masolo oyo eza kokende kitoko makasi yango biso tobetisi kaka mbonda. Aka viva viva aka viva 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 toujours en avant. En tout cas, la suite au bon voyage. Merci. Zamba kwenda bote pesa bonus tu bote kuna tarote bote. République démocratique du Congo ezali kaka Kinshasa teboye ba kuna na Nord Kivu na ville ya Goma. Maire a aussi présenté 9 criminels au force de sécurité ba tiko kanga et surtout que la carte bango pe ezali moko azali sous destination ya FRDC sali pasina mawa. Ndeko ya Congo botala batu oyo bondi melanga ike eza bongo ba criminel oyo baza komema ba désordre na kati ya ville ya Goma.
bazalaki présenté depuis mokolo ya samedi et pas ya maire ya ville ya Goma. Baza bongo na nombre ya 9 criminels mokoka oyo baza ko opérer na ba arme de guerre kakapo na ko boma ko iba pe ko violer donc ko sala insécurité esika wapi population aza ko lutter pour kimia ekota na kati na bango ezapela ba élément FRDC lokola moko aza sous-lieutenant bino moko boyo kandenge nini commissaire supérieur à la police abeteli yango mbonda. Ce n'est qu'une conséquence de la détermination des services de sécurité, notamment la 34e région militaire, la police nationale congolaise, l'ANER, la DGM et tous ceux qui nous aident, qui sont dans l'ombre. Batu ya boye, en tout cas, essayez kaka, bazala parmi, ba pionnier à peine de mort et surtout que, bandeko ya Goma, bazala nou ba victime, ya ba mabe oyo, eza koleka la kuna, ya ndenge na ndenge, bango pe, bazaka kakobakisa lisusu, ba stress la population wana, et sali pasi pe mawa, en tout cas, essayez kaka, bazala exécuter, yango pe biso, tobetisi kaka mbonda. Tala ndenge tokomi na suka, édition na biso, ya mokwalelo me, tokosili sango boke sapu otateur semble ma grande ligne au ekoposaki édition la biso boye baké le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi dénoncé hypocrisie à ba occidentaux pour la coopération en République démocratique du Congo Chine peut la récipier bozaki élément au gouverneur militaire ya Nord Kivu abeti monda ya bina batu oyo batu ko la bombe oyo ba 123 ba koleba boka na site ya Muguga mingi kuna la kati ya partie est ya mboka pe bozaki élément oyo bokumesi ya njili mwana mboka Papi Mbumba Ngalema azali celle beaucoup de gens ont dit que la première fierté à la province de Kinshasa. Avec impact de l'idéologie, aussi c'est édition de l'émission on a allé la présentation qui toque avec impact de l'idéologie pour n'importe vous êtes toujours proche, il y a compris sa biso, maman elle a binopé, il y a critiqué biso de ce qu'on a dit madame Mouté mais moi qui la caméra, il y a qui moussala qui toque la moi mboka, Benjamin Kilou la Wilfried Samba édition et Simama qui toujours à la tête de l'équipe rédactionnelle peu, montage la réalisation moi mboka, Igride Mateta main. Beaucoup de gens qui s'abonnent et belé la chaîne YouTube n'a biso monda école officiel P voilà sur ma activité na bino to collègue c'est vraiment avec impact la idéologie la primoko promotionnel édition mokolelo en tout cas dédicace spéciale na moko vraiment maman pembe maman kitoko Jili Meta oyo en tout cas ça mvula moko kati ba mvula on sabe apprécier to ebike ko lia comme la surtout avec impact la idéologie peut te souhaiter vraiment happy birthday to her donc bon anniversaire dans maman Jili Meta en tout cas comme la souka édition mokolelo donc dans la prochaine masse sur Azongité je vous aime beaucoup plus bye.